Possamos andar bem nesse seminário. Ouvir a purificação. Assim vencerás a bênção. Está ligado essa semana. Declara o sangue de Jesus. E te purifique. O sangue de Jesus lave-te. A Bíblia diz vencido. Através do sangue da aliança. O sangue de Jesus. Lave o seu estado. Lave o seu corpo. Lave o seu coração. Lave o seu espírito. E te purifique. Três dimensões. O seu corpo. Em nome de Jesus. Ao Senhor. Maior o mundo, mas como na vida que dissipa na yo, na coelha na motoraio, no coração da yo.
Amen, amen. Nakolobaka ke intercession pendant ndenge elekaki vraiment eleki malamu na banzembo nyonso eleki penza malamu donc to tirer kaka passage kati na banzembo oyo nyonso elekaki donc tokopesa thème na biso soki tolandi nyonso ndenge elekaki ezalaki mingi kaka nzambe esalela biso nzambe loba saint esprit mimonisa. Amen, amen. Donc, il y a moi dans ton besoin thème, il y a gloire, il y a deuxième maison et l'équipe, il y a première. Acclamons l'Éternel. Donc, vraiment, verset wana ezana âgé 2, 9. Montangi abongisa âgé 2, 9. Et puis, abongisi bisusu na Marc 5. Tokotanga na 25 tina 34. Amen, amen. Oyo azui akoki kotelema po ete atanga oyo ezali makomi wana. Donc âgé 2 na verset 9. Et puis Marc 5 tozui 25 tina 34. Amen, amen. Dans ce tozui totelemi na kombo na Yesu po honorer liloba na ye. Nzambe na biso na capacité tala kutu et David bake kolia biloko oyo ya ba sacrificateur biloko ezaka pona ba sacrificateur ezaka pona bango te mais bakei lokazali na kosenga asai nini ali ya pe moko te kamata susu bato azalaki na bango ali ba discipline na kamata pesa na oso biloko balie ali yoka basungi wana réponse na Yesu yenda pesaki pourquoi ba Philistin wana donc ndenge ye azota mulana ba ye kolina ye Philistin usana contrôle kotala tala kaka eloko nyonso yo sali alati ndenge nini azalaki ndenge nini alie ndenge nini alobaki ndenge nini babiloko wana foto tika po biso tozaba na Nzambe. Amen, amen. Bongo ba yepa Yesu ba yekoloba oh mais omoni te lelo eza saba tala ba yekolo makambo baza osala bazobuka buka biloko lelo eza permis fallait Yesu alobaki lelo eza permis vous arrêtez ça. Amen, amen. Mais alobaki te a compliqué bango botanga te boyoka te oyo David asalaki. Donc grâce à Nzambe tango yaka ekiparate. Donc grâce à Nzambe tango kitila amuntu yango mutu mo ba obenga yo asimbikisi ba obenga yo azana ndoki balo bano makambu ekuta bana yote. Amen, amen. Dieu pour les dit que les autres salles là et sa gloire dans l'éternel. Amen. Je pense que tout à fait au saïni au changer pour mutaza parfait azate mutaza parfait azate. Donc on sait que nous avons Nzambe limbisanga alors on a continué la marche. Yo kanisi ko pwe ko sukula makolo wana ndenge ko ba ye ko liba sukula ba makolo wana okasa ezaka nini ezaka leta ko pwe sala nini telema c'est-à-dire on poli makolo no telemi donc ozongi lisusu na kati ya Nzambe. Amen. Pona mabako ezaka kaka. Yes. Ba Philistin bazaka kaka. Baza na famille, baza na mangomba, baza na quartier, baza partout. Na ba classe ya bana. Ba Philistin batele makaka. Mwana batake na ne classe ba kaka directrice abingaka ete. Yo akamona classe mosusu asebela na ete pona nika mwana wana apria bana est-ce que ça problème na. Lelo ezatana biso. Amen, amen. Amen. Lelo nana na nika modération na banzemo. Lelo ezatana biso. Yes. Donc yo moko soko ratsango etalio. Zala siko mwasi wana. Yesu siko azoleka. Position na yo eza nini? Soki zaje kutu mtamasumu akeko luka. Yesu wana azomona tene amati kame milikola nzete. Pona nini? Amona ka Yesu wana mitungisa mati. Yope mitungisa ma. Emo ajiwa na oeza kati na biso. Kata na kongo. Yesu. Amen. Ténèbre wana zo tele na biso. Kata na kongo na Yesu Kristo. Amen.
Année au foot d'ailleurs, tokota le vendredi. Prière à vendredi, ça va nous dominer. L'icône biloko nyonso. Soko tali kaka na vendredi amwana. Yango yo 6e jour ba créaki mutu. Les ba créaki mutu. Balba tene nini. Soyez bénis. Soko yo bénédiction des hommes. Alors, faut réclamer. Multipliez-vous. Multiplication là yo eza wapi. Allez, dominez. Likolo na ba ndeke likolo. Dominez. Likolo na ba misi na ebale. Dominez. Likolo na ba nyama na zamba. Pourquoi toujours ça la domination na biso te? Alobi na biso toki biloko wana nyonso biso toza likolo na ngo ya ko dominer. Mais les ténèbres wana telemeli yo za na pouvoir à ténèbres parce que yo za lumière. Amen, amen. Ce qui Seigneur quand na makomine kuti yemo ka lobi moko ce qui a bongwani. Libota na yemo bimba. Balobi te ke libota ndam, mais balobi libota na yemo bimba. Et ça nini? Et bikisami. Et ça tana biso. Amen, amen. Amen. Chiffre 9 wana donc faut profiter nango. Ce qui nzamba insiste qui lelo leonjo changement leonjo lelo kaka lobiti. Lelo yoka cha konzima. Amen. Longo na ba pensa mabe. Hémorragie wana fo ekatana. Tale bena ba perte auto sala. Ba perte peut-être basé melongwa, ba perte peut-être libala et beba, ba perte peut-être bana makamama longue zate, ba perte peut-être santé mobulu, ba perte peut-être makamunyoso ezo marchete. Mais le onjo. Amen, amen. Amen. Exhortation, modération. Donc, il faut saisir dans Nzambe. Amen, amen. Donc, Nzambe, c'est la ndenge na ye. Saisir dans wana. Saisir dans Dieu. Même à tête aussi, si na biso prière. Yo taboko continuer. Journal et l'eau. Yo continuer quand le samu na yo. La ligne na mone. La ligne na mona. La ligne. Seigneur a donné une. Ta foi t'a sauvé. Ah, clamons l'Éternel. Foi na yo esa nini et puis ici yo. Yo moko kobika na foi na yo. Amen, amen. Surtout quand ozoloba, ozotambola. Donc kokutama na problème. Esa foi na yo moko mte kobikisa. Soko tche konzimate esa passe. À moins que on change sur modalité et il y a rebondé là parce qu'elle a changé modalité à rebondir là ce qu'on a traité yo na foi na yé parce qu'elle a traité na foi na yé parce que ezala basusu siko soki nga na ko traité yo na foi na nga c'est-à-dire na zo tambula na nzela na ko pesa kutu mode te olobi singa na ko lobisa yo te. Donc, on dit, la Bible va rendre grâce à toutes choses. Mais, biso tout ça va la biso. Yo éviter, ma conviction là, où y a zana, et ça y a une table de moutani, qui bongo, et comment ni bongo. Parce que ceux qui appellent déjà mote, wana, liboko, wana, tant que ça peut s'en mote, appelle visite. Ceux qui battent na mokili, qui tout au monde, avocat, kende kakako, avocat na yo, mukolobozo ke do samba, na l'air, wana, okutani, en plus, on peut te en plus, on peut te beaucoup de temps. Mais aussi, ça processe qui est gagné au monde à ce qu'on a appelé sur le monde. Ce qu'on va dans mon kilo, parce que ça, on a un zambé, ça dépend de l'ensemble. Les bandits de l'ensemble, ma camion sur les gaga à mon kilo, et ça va déjà biblique. Et ça n'est pas cicaté. Amen, amen. Wana au monde à Moutouana, n'a traité na foi ce qu'on a nga. Au monde est aussi et aussi. Taka condition na kwa izake na nzelo zokende donc solate mais mingi peut-être amafuza ni balé poso koza ni balé yo koza bien omoni bango ba yinita ba kenda kape basa ni balé ata police omona moko azolo ba gentil yo zo bakuti yekuta za bien OK bango ni balé basa na mani moko basa na bango na idée moko mais azo saloka ba pasa ni yo mutema po ekita
Mais décision na bango eza moko. So kozami bane omoni ke obiki, tant ozo ke osala na foi na yo omoni obiki. Mais so kozaki yo moko, lukaka ngenzir. Donc ataba kufinga ataba kuchola bali ba kufinga biso pona nzambe ba kubeta biso pona nzambe e ose loko to moko yebike na pesa ki mbote te pona ndenga mabete pona zaki na service ya kosala ya mona pesa ki mbote te. Donc le juger na mana mutu te mais nzambe nde mutu a juger nga. Amen amen. Mais ezaka bala ngo za mibale. Pourtant ngo za mibale wana mususu muta service wa ko chalo boko yazo kenda kana ye. Allez, voilà mususu azosala yenda azosolola. Boni, bino malamu te, malamu. Mais azotamba kaka ngana azosadresse na yo, mais mutu azoloba kuna nde mapu. Malamu te, malamu. Donc yo ko mibatela maboko na yo, nzoto na yo, olingi te o toucher parce que ozokende combat. Donc c'est-à-dire na ba foi wana pasteur akosa ina pe foi na ye pa ya mutu azobela. Et puis mutuana pe azui lopiko mais à condition que olinga amutono. Amen amen. Soki benzo linga ka ependa na bolingwa solo esimba. Mais soki ozaka penda keba moko net OK ça la te ko simba te. Vous apena na mona ye. Ata saka mabe osipotaka. Ata saka kabodo okipaka te yo olingi penza. Alende okelo sala na foi na yo esimbaka. Amen amen. Tomoni ke mama wana azwaki kimia makila oyo bandaki kotanga ye esaki nini ekatanaki. Eloko nini oyo eza kotungisa ngana yo. Amen amen. Amen. Hémorragie nini oyo za nango. Malade. Problème. Hémorragie wana ezokatana na kombo na Yesu. Amen amen. Intercession na biso bazaki leo njo. Donc lelo eza lelo. L'homme eza mususu. Et puis ce qu'on dit lelo eza les cancers. Les 18 sont additionnés on peut c'est combien? Eza tana yo acclame l'Éternel. Donc intercession na banzembo nyonso etambola ki selon date lelo. Donc on a gloire à deuxième maison. Vraiment, ezaka penda yo. Comment nous ka mwasi wana? Citation ni neza kotungisa yo. Citation ni ezo tungisa yo. Longo ba penser mabe kati na yo. Citation ni ezo tungisa yo. Soit décision, le baka ngai nazo simba. Donc nazo simba Yesu wana. To simba kaye, to sala kanaye, mais alelo eza différent. Ngate mnalobaki ya modérateur mnalobaki. Alobaki dimanche alelo eza différent. Dimanche alelo ngapa ba na yaki na programme te. Kaka na koti. Alors eza différent. Pour la biso nyonso. Imagine les autres tungisa yo. Mbongo. Et pas nzambe na biso or et diamant. Et pesa meli biso. Et pas nzambe na biso azana nyonso. Nenga lobike yaka na mikumba na yo ki asala ki ba perte. Yo lingika ba perte continue. Alors teleme yango. Tout le monde dit moi si on a joué une décision. Nenga yoka ki karamasia. Alors bike ngana ke nazo toucher. Quand nenga bo toucher nazo bika. Alors tchako nzima. Oya yo nyonso zo luka. Oya za na volonté nzambe akopesa yo yango. Voulu ou pas ekopesa mela na kombo na Yesu. Amen amen. Soki tolongwe wana toyeko sukisa na oyo age wana ototangaki balobi nini gloire ya deuxième maison elekaki ya première. Alors na 6 mois etikali avant tokota 2022 changement wana to banda déjà pour réclamer to banda déjà pour tika pe année prochaine na maboka Seigneur to zelango tetina décembre mais to bandango leo njoto bonela.
Sainteté, couleur à pembe, sainteté, totambola na bosembo, sainteté, totambola penda lolenge nzamba alingi, na makasi na biso moko tokokoka te, mais Saint-Esprit aza na yo wana, na ba décision tokozwa, ete nzambe pe makomi ekomama, to résister moyini, il fuira loin de nous. Po moyini azangaka te, ayaka na ye kaka. Tala moyini aye kaka, aye po détruire, mais to résister ye akokima na kombo na Yesu. Sainteté, 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 tala ndenge eza kopepa, tala ndenge eza kongela. Vraiment to tambola penza na sainteté ekozala malamu. Couleur a pembe, sainteté, sainteté, couleur a pembe yango. Bilamba na biso ezala kaka pembe, bilamba na biso etache te. Tango bilamba na biso etache, vraiment tosala effort ya kosukola yango, ya konettoyer yango penza. Donc bilamba tango ezwi salite ezaka bamasumu na biso. Nzambe alingi totambola saint, totambola na sainteté, sainteté bosembo bolingo, kosalisana, kolimbisana. Oh, sainteté, ya sainteté, sainteté, na kombo na Yesu. Na nzambe na mawa, yoka biso mawa papa, nzela eza molai, kitisa mawa na yo likolo na bomoi na biso. Limbisa moko na moko, Dieu de gloire, chaîne moko na moko, bana na ngai, mabota na ngai, corps du Christ, olimbisa biso nzambe. Kanisa evre osalaki na ekulusi père, ekulusi ezali réalité pe vérité na tia na bomoi na biso. Yoka biso mawa papa, na ekulusi olobaki tout est accompli. Oh nzambe na mawa, ozalan la colère riche à bonté. Yoka biso mawa, na ba gisement na biso, na ba parole na biso, na ba acte na biso, Dieu de gloire, kitisa mawa na yo. Yo ano remplaçaki et place à malédiction pour être biso tozala béni. Yahweh ezali loba na yo papa, yoka biso mawa papa. Otika ki trône okita ki po ya kokufela biso, yoka biso mawa. Bandeko na ngai, nayekokumisa nzambe na ngai po toza malamu, yenda azali mobate malamu, mobuni molongi, yango nayekoyembela ye banzembo po ezali nzambe na bomoi. Bolingo na Yesu, bolingo ya kokamwa, bolingo ya solo, bolingo malamu, nani pe akoki kopesa bomoi na ye pona ba mosusu ba mosusu. Bolingo na Yesu, bolingo ya kokamwa, bolingo ya solo, bolingo malamu, nani pe akoki kopesa bomoi na ye pona ba mosusu ba mosusu. Obelepo na masia mokilie kozwa bomoi tokomisa nkolo nkolo Yesu masia. Bolingo bolingo ya masia apesi bomoi bolingo ya masia na ye kulusu makila mata.
mpona biso bolingo bolingo ya masiya apesi bomoi bolingo ya masiya naye kulusu makila matangaki mpona biso tozwi likabo monene na Yesu Kristo likabo monene na monene mingi tolongola bipale mabe kati na lisanga na bandimi lisangana Yesu Kristo tika baso totambola kati na liloba solo na Yesu Masiya bolingo ya Masiya bomoi bolingo ya Masiya naye kulusu makila matangaki mpona biso bolingo ya Masiya bomoi bolingo ya Masiya naye kulusu makila matangaki mpona biso. Bye.
mwane balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokota na biso tolata voya nsima mboka tala ayesali na ndenge na yo mwane eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserve place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.